bandi comme sous balobaka Kimbangu azali nzambe to na biso ba congolais. Mais papa ça vraiment abominable surtout ba Kimbangu c'est vraiment là que la ba mawa. C'est ça ni. Là que la ba Kimbangu mawa. Parce que batali ko connaître vérité té. Papa biso to kufa pour la vérité pour mettre na biso to sala kufa pour la vérité. Batongi Jérusalem là ba déjà la mabele. Si ko ba se la laisser le pardonner. Batongi Jérusalem là ba déjà na nkamba. Ici ka ba que nous vivre kuna. Mais biso ba biso Jérusalem ya sike ko ya mabele ya sika likolo ya sike ko ya mais bango batongi de Jérusalem le monde en kamba baza ba vrai ba patano le véritable Kimbangu atikela biso Kintwadi atikela biso Kimbangu c'était Kintwadi aimer ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée aimer ton prochain comme toi-même yango Kimbangu aza koko nanga Kimbangu yo kaza koko nanga naza descendance propre ya Kimbangu bongo o aza na nkamba siko abenga mi mwana mubali aza un bon berger. Il faut avoir soin. Papa tala kutu ndege. Balabi ndeka sala katale ya kate. Mais ndeka bimaga. Abibi na tongo ake kuluka nuriti pa ya kolesa bana na ye ba petits oiseaux bazana nina ye. Popo tutaki tembe popo. Pona nini tutaki tembe popo. Samba ezangi biloko te. Samba ezangi nyama te. Mai ezangi mbisi te. Kasi bozali kolia te. Pona nini butaki tembe popo. Pai pai ezali kobota bipai biso. Pai pai ezali kobota bipai biso. Ndeke alo nakate kasi alia katango iso. Ndeke alo nakate kasi alia katango iso. Osoni osoni Soni na bino bat. Tu es un menteur, papa pasteur. Faut tout le temps dans la Bible, papa Gréco David. Tout le temps dans la Bible, tout peut savoir une explication exacte selon les Écritures, selon la pensée de l'Éternel. Justifiez-moi et donnez-moi une référence biblique pour me dire pourquoi il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Vous ne trouverez jamais, c'est impossible. Dites-moi pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Vous n'en savez rien, c'est nous qui vous avons dit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. C'est nous les catholiques qui vous avons dit que l'évangile de Marc a été écrit par Marc. Et vous croyez maintenant que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu et Marc a écrit son évangile. Pourquoi? Parce que vous croyez en ce que nous les catholiques on vous enseigne. Et maintenant vous dites qu'il faut revenir uniquement à la Bible, la Bible, la Bible. Bozita moulaï, ya badeli na fiki banini bata moulaï ka komba Jésus. Oh boyebe mutuna makolote mais ya Satan, la tata Kimbangu. Mbuya la koko na biso. Oh esala ma kindumba te. Oh batu bazala bolungu me ba violate. Oh batu bazala bolungu me ba koeta na masumu te. Ba yinga te. Ba komate ba kuluna bazala te. Tolala nzala te. Maintenant Jésus a yé, atie ba mutu na se makolikolo. Ta yango ba bazo na mutu na bango zonga likolo makolo zonga na se. Bazo la tsabino pe akolatisa. Ezala te bolela yaya nui. Mwana mubali basaki na jardin na poussière de la terre. Comment les alaka dante? Ada za komba mwana mubali za komba mwana mwasi te. Na kitobini. Ada za komba mwana mwasi za komba mwana mubali te. Et pardon, Eve za komba mwana mubali za komba mwana mwasi te. Muto basala ki na poussière de la terre na jardin. Kombo na ye Eve, kombo na ye Adante. Évangile oyo sote ya ou évangile amé. Évangile ekombama vraiment la Bible parce que ngana za ministre ya l'aide. Yaya, mokila molimo koyoka mongongo ti. Yango bakoko na biso banda ko biso même na nenga physique na nenga molimo. O mwana msa tiobo. Na lemso atalibo. Atalibo. Lemso atoka tsheboye. Aboy. Soka tse, donc soka ka tsheboye. Aboy. Lelo bozo e manzemu nzemu na bino nyoso bayindo ka aboy. Mais soko tsheboye eza ko boya. Soko tsheboye eza ko boya. Eza ko lala. Etelema.
biso suki na biso eza moyindo suki etelema moyindo suki etelema mwana mundele suki lala mwana mundele suki lala mwana mundele suki lala mwana mundele. Mbote na biso bandeko matondo mingi vraiment na ba oyo balingi bobango moyindo milinga na otalisa kaka bandeko mboka oyo Congo banda mokile banda banza ya bakuboya toko ndima oyebisa ngai mboka nini oyo bababa bateyaka mboka nini oyo baba ayembi pe ezwi succès ata moko ta musu na yebite talisanga mboka oyo bababa babandi koyemba pe ezwi succès toloba na bino totalisa kaka ngonga oyo eza ngonga bosolo oyo ebimi na kuku ezali koko kuku mtu apesi pasi na koko poisa lisese yango ane uti na sese nde sekele esengeli ngai yo songolo pakara toyeba yango po eza bobiso bandeko obo yango nini mabomba mina biso ezali po na biso oya poisa ya biso eza po na biso ndeko milinga soki obenga bi papa na kati ya ndako okobima na tongo mpona koluka mpona nani mpona bana na yo mpona mwasi na yo c'est-à-dire tout pasteur tout papa oyo soto abengami mwana mobali aza un bon berger il faut azwa soin papa tala kutu ndenge balobi ndeke asalaka te aleyaka te mais ndenge abimaka abimi na tongo ake koluka nuriti mpa ya kolesa bana na ye bapetits oiseaux baza na nini na ye popo tutiaki tembe popo mpona nini tutiaki tembe popo zamba ezangi biloko te zamba ezangi nyama te mai ezangi mbisi te kasi bozali kolia te mpona nini butiaki tembe popo pai ezali kobota bipai biso pai ezali kobota bipai biso ndeke alonaka te kasi aliaka tango iso ndeke alonaka te kasi aliaka tango iso osoni soni na bino bato osoni soni na biso bato tokolo na bipai biso kasi bozali kolia te pona nini bochaki tembe popo nzete yebana karambuma elamu nzete yebana karambuma elamu matoi mangongi zongae motema libanga matoi mangongi zongae motema libanga zonga mutu zonga bandeko nanga matondo mingi na bandeko nyonso tata tabala na bandi ba masese oyo kutu songolo pakala liso bakoko noko bana noti tata vemba tata mawete boyebi yango masese oyo na bandeko nyonso oyo ya bakoko mais tozo pusana tozo talisa kaka ke ata yo yokite ata songolo pakala yokite ata ngana yokite mabanga mai mopepe mabele moto milinga mabele ningana ya mopepe bakangaka ete bakangaka mopepe te balekana na pongi likola matoi mangongi o tolobaki te tolobi tokolobaka nyonso ya biso ezalaki malamu biso moko pe toza na bandeke na biso moko toza na bambwa na biso moko toza na bamuto na biso me tolengelaki bango tozalaki na bango malamu na bakitani na biso tozalaki na bango malamu yango bomona na Bible
bakoma na kodi bayaki bowumbu bana Israël oyo bino bosambela kade d'Israël wana bayaki na bowumbu na Égypte na Afrique na Congo oyo ezali kodia bakomi paradiso oyo eza na biloko nyonso kasi bozolia te mpo na nini mpo boliaki mbuma bozalaki na mpeve ya kosi zulu oyo bobengi aigle ya kosi toto ya léopard ya lion ya tigre ya jaguar ya éléphant ya songolo pakala ngando ya nguma ya nyoka ya nyonso ya koba ya songolo pakala ya nyonso eza na tina kasi kozanga koyoka bakoko alobi bon tokati bino maboko tokati bino makolo bobanda kolia putulu mopepe tala sikoyo bao esengelaki balia putulu baza na désert balonaka te baza même pas na nzeta manga bazolia me bango nde baki banyoka oyo baki koseduire bino bondima pesa ngai pembe kamata moyido kinya nazwa pembe no na ndenge ni moto moyindo mutabotaka métis mutabota ndundu na ndundu abota oezali mundele siko soki nga nazwi mundele nakobota mutu mwindu mukoni bandeko na biso nde bandundu bayana leki wana bakitani ba Petrus na biso Petrus na yolo ndeko nanga o bayindo bakoma mindele bamindele bakokoma bayindo scientifiquement parlant bazali te bakozalaka te bomonango na video oyo biso nde tobanda makambo tolobi tobanda me tozali tokozalaka libulu ezanga suka. Ici tout est noir, pas de racisme ni de communautarisme, rien que des images d'archives loin des ismes. Bien que tout est noir, faut le savoir, tout est noir dans l'histoire. Tout est noir, l'histoire est illusoire. Tout est noir depuis la préhistoire. Voilà des images dont t'as pas aidé de voir, même en fouillant dans les tréfonds de la mémoire. Beaucoup disent savoir que l'humain premier était noir, mais l'imagerie médiatico-historique empêche de l'entrevoir. Bientôt 2 siècles que leur histoire falsifiée nous entrave, mais plus l'eau est sale, plus les frères et sœurs en boivent. Préfèrent s'émouvoir devant des illustrations d'esclaves et restent indifférents face à l'invocation des braves. Visiblement, la programmation est profonde et massive. Tant de gens du père dans l'océan de la dissonance cognitive. Tout est noir, faut le savoir. Tozala, tozali, tokozalaka. Libulu ezanga suka. Dolo bato banda par rapport à nzoto. Poso koye na libuma mama, songolo. Kombone zalaki boy. Na ngonga wana. Tango zongi na libuma mama na ngonga oyo komi mamekelamu. Tango oya lisusu après on a 9 ans. Toi après une année. Toi bimi lisusu. Bampeve ya bata malamu eza akanga mu pepete. Malamu te nde malamu takanga yango. Po même malamu te ana pusa malamu. Malamu alobi oh yo zo sala batu malamu te. Yo lingi ngaka malamu na ndereni. Paka akangi. Twana ngonga malamu. Ndeko.
moindo milinga moto emata bandeko nzamba pungu tulendo akongo mongali nza komanza pa mungu baba bako bosunga biso songolo pakala to fungolama mayele koba okende liboso ndenge toyesa bino kobanga eza kiboyo oza na père te père c'est français koba nga ye yo ote donc bapetikisa oyo ezala bongo te bakomisa yango bongo me ngonga bosolo yango oyo ndenge toloba kosi o okosi kosi baba osambelake te o lisumu lisumu eza lisu mukongo mulisu munanzo yango babengi sol leye mabele nde mokonzi ebetaka na likolo na se bakoko na biso na se baza na biso na ngonga oyo bakoko na biso likolo baza na biso na ngonga oyo tango yango yo tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango bakoko Pambongo awa na poto ya l'église nyonso etondi na bato salaire ya moto eleki pasera koyeba na mbongo bana eleki ifo batia mabonza bapesa dime na mbongo ya bana okoloba ni mpona bapasteur baebele na poto awa nzamba fana na bâtiment non nous sommes devenus une nouvelle créature dans le Seigneur les choses anciennes sont passées voici toutes choses est devenues nouvelles mais l'église bâtiment eleki siko yo komita play mulimbo sato ngala komita play limbo sato siko bango bakangami kaka papa baza ba commerçant ces gens-là ne verront jamais. Bible a bien baza ba tombeau blanchi. Bible a bien baza ba tombeau blanchi. Bible a bien baza ba tombeau blanchi. Pena la muki ya solo. Na moni a telemi na butu. Alobi na ngai depuis na kufaki motema na ngeza na pasi. Yango na ye lokola bozono kwa manama mana bino na bana nanga mosusu na ye ko peso richesse ko kufa riche. Tala simana ngai okomona bato bakopesa ombongo na tala simana ye na moni mindele misato alobi omoni bato wana nde bakopesa ombongo mais condition ya mbongo wana kotanga lisusu classe te parce que classe ekoumela famille na nga bakokoba na konyokwama oyoki nga lobi nayoki ntango nalobi nayoki badisparaître na papa na mindele misato bozwi tamulai ya badelinga soki banini batamulai ka kombo ya jésus oh boyebi mutu na makolo te mais ya satan la tata kimbangu mbuya bakoko na biso oyo esalamaki ndumba te oyo bato bazala bolungu me baviola te oyo bato bazala bolungu me bakoya etama na masumu te bayimba te baboma te bakuluna bazala te tolala nzala te mais ntango jésus aye atie bato mutu na se makolo likolo ta yango bato bazwa na mutu na bango ezonga likolo makolo ezonga na se bazolakisa bino mpe ya kolakisa ezala te bolela yaya ndoi la vérité. La femme, c'est la soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Moi, ça compte à tes pour d'ailleurs. Moi, ça témoigne à Nzambe. D'accord, t'es si mon bal, ça t'a mon bas, moi, c'est moi à côté le matin pour terre. Parce que moi, si devant mon bal, c'est la soumission. La personne écriture. C'est ça l'écriture. Si t'as pas aimé, ma. Ah, ouais, les amas. Les amas, comment ils il y a un moment où nous avons bâti de partout. Tous ont profité partout. Et si quand nous avons fait porte n'importe quelle chaîne, à ta bâtiment, on a mis ça tout au côté, à porte au ça dans Nzambe. Kindo qui n'a bon Nzambe. Kindo qui n'a bon Nzambe d'ailleurs. Le véritable Kindo qui n'a bon Nzambe. Parce que ma belle n'a pas besoin d'Anganga. Nzambe pas à Inganga. Nzambe pas à Nganga. Ça t'a pas à Nganga. Nganga qui c'est Nganga Nzambe. Bon, mais pas à Nganga. Je sais pas à Nganga. À Nganga d'Inde. Mais dans la société, ça va tout. Tant qu'on peut se fier, on a qui saute. À mon ganga. C'est que faire a une raison là-bas. Kindo qui n'a bon Nzambe, c'est qu'il y a une raison. Mais bien sûr. Kindo qui est là, bon Nzambe, n'a pas besoin de c'est de réalité. Naïebo et la samba kindo qui n'a bon Nzambe et Tony Mire. Toc, toc, toc. Eh bien, c'est bien moi, Maman Nzinga Congo. Na ye olakisa bino ba nouveauté botala ka bino moko omoni
o biso ba Congo to créaka te bozomona yango oyo fait à la main nasali natindeli bino botala oyo aza na bosenga asali commande yango natindeli bino ngai moko munasali o ba Congo ba créaka te bo ba créaka te baza ba fainéant bo ba finga kaka o Congo boza ba fainéant boko sa mokili na bino biso tozo sala to bo ate bino c'est vrai que ba père le biso to kelite pour l'instant oyo akeli yango o azuli kantia okelango akeli nga na sombi nga pe na transformer yango oyo oza na bosenga okomande matondo. Pourquoi maman pasteur ça n'a fallu makasi koleka même bandimi. Mais la Bible maman pasteur n'existe pas. Sauf moi déjà que moto parce que ça maman pasteur ça sert comme sert dans son église. Maman pasteur ça la raté comme ça nzambe. Moi c'est la raza sert, n'a pas dans frère na kat église. Pourquoi maman Chabani to be ngomana. Ama azamu pakano. Nani amu pakano maman Chabani. Et à fois il y a tout en sur le lobanza. Bazam de kolanga moi c'est maman Chabani avec beaucoup de respect faut il y a tout en sur le lobanza. Moi ça qu'on diriger l'église c'était parce que la femme c'est la soumission. Bon c'est maman Emi Koutino. C'est la soumission azamu pakano. Maman Emi ateyaka. Et ça église va pakano. Koutino c'est mon frère. To bota soirée makila mon Koutino. Un frère na makila. Mais moi c'est azamu pakano. Maman Emi il faut ya c'est mec qui n'a faut ya toté ayo. Parce que basi bateka amna bango pas ya Satan. Bon maman Nadège. Il y a Atom. Azamu pakano. Papa, tu as la vérité de la parole de Dieu. Tu as la blague. Tu as la vérité. La femme, c'est la soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Moi, ça côté à tes pour d'ailleurs. Moi, ça témoigne à Ranzamé. Par contre, si mon bal, ça t'a mon bas, moi, c'est moi à côté le matin pour terre. Parce que moi, si devant mon bal, c'est la soumission. Bana basi po étoile ya liboso na 7 étoiles nzambe apesi yango na mwasi na se na mokili oyo yango moni soki moto azoyebi so basi baoki kote ya te boye quelque part landele azokitisi te ozo comprendre kaka na nzela na mwasi mokili oyo ebebaki na nzela na mwasi mpe nzambe abongisa mokili oyo donc mwasi soki aza ndoki ya mwasi alimbisaka te. Mais moi, si soka za mosali na nzambe, nguya na nzambe tilizaka basi makasi koleka na mibali. Ok. Ozomona. Nzoto na molimo esala. Esengeli yango nyonso esala ndeko. Makanisi na yo. Bongo songolo pakala bayeba makanisi bato. Kasi po nzoto na molimo esala. Bino bolingi na mnoko lia hamburger. Bolingi kolia nzoto ya Yesu makila ya Yesu. Muto aliaka misuni babengaki nani na français. Muto amelaka makila babengaki nani na français. Bokoma. Waleza kodi. On te yesa rabino tango nyonso baloba même na diblaba. La parole que je vous ai dit est esprit et non la chair. Yango tobi l'ICC. Lebim saka oeza kuku. Na poisa na bakoko po tango koko akoti lokola mokokoli akoti na kuku na mabele na kunda ya mabele abombami après tango abimi akoli abimi siko koko mokokoli kokodi koko kokololo kokoba et kokotindi voilà. Au monisco tant à connu nzete comme a mobim ça la saison et banzete monsieur ça na ba saison te bo mona mukileza vaste nde bakitani baloba mukileza monene ya bango ndeza na suka ndenge bango ba koma fin du monde suka ya mondele ponyo so ute pa na biso si batie monde wana balinga ki ba ko sala so ndeni habite nde to bi mondele bakona so manda yesa bango atandele nde babenga bango mondele po eza likambo atandele nde lango siko lelo koki baye kotuna bakoko habite to bibino nde bozama bozama malamu botambolaka malamu mondele pe siko azonga ti monde en inverse ko beton comme négatif nzoka na monde na bango baselaka bomoko natali nini ndeko moka lobi na kibaba
alobi tango babi Dieu créa la terre et le ciel bolandango. Papa, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Monsieur bien bon robé bisango. Papa, talala dit batumi bali. Bate yabino mabe, bate yabino na français, batangi Bible na français. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Le ciel représente les hommes, la terre représente les femmes. Tout ça, là, bien. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, on est bandé de Nzamba Sala qui m'y bat les belles, Sala qui peut passer belle. Mais Nzamba Zolo, que la lumière soit et la lumière fille, a poni Moutoumoko pour apporter lumière, apporter combo raillé. De quoi le biboé? A cosité, makambo za monene. Ba, densification ezalaka mingi na makambo moko mona yo moni moko melobi ebele. Oui, mabele ndeza mama. Bakoma ki bongo pona nini? E komi lisese o ndeko wana lobi na ndenge nini? Mokele asali mokili na ya sala ki tokuti mokili na biso ndenge tokuti na nzoto boye ndenge basala. Ngana yo bakoko nyonso balakisaka biso te balakisa pe bango pete misusu. Metango bakitani baye bayibi mayele. Biso zalaka na bandeli te zwangi na suka te. Oh, kende ko lakisanga suka mai. Ezate bango ba meka ko luka baye bandela suka ya mai pe ya suka po batia pe na fin du monde bien malam. Me ba mona te basala siko bazwaka ba mai ya biso kaka o ezanga suka batie fin du monde. Po bango sikoyo basala créons l'homme à notre image. Tant ba crayon basali ba ke longo. Ba poni mokonde eza papa Roma, donc papa tsorati. Yango monaka ba sélectionnaka ba papa omona esika ndeko kobima ndeke wana nda kozala papa boyebi nde ba sélectionnaka boyebi na Vatican yende Dieu domination internationale européenne ba tchaki nde ba tchayi yango tous les présidents lokola bango ne ba tchayi comme Dieu yango bango bakendaka kuna bapona ye batya siko mboka o ezala na makamba boyi mboka o ezala na makamba boyi mboka o ezala na makamba boyi biso tozwi boyi ndetango bayaki kopona ye na makambu structure na bango basala ki balobi nini tosali mabele toye kosala pe likolo donc basali moyindo donc basvi image ya donc ya moyindo babalusi bango siko balobi basali image créons l'homme à notre image donc yaya mokila molimo koyoka mongongo ti yango bakoko na biso bande ko biso même na nenga physique na nenga molimo o mona msa tiobo na lemso atalibo atalibo lemso soka tcheboye aboyi soka tche donc soka ka tcheboye aboyi lelo bozo yemba nzemo na bino nyonso bayindo ka aboyi mais soko tcheboye eza koboya soko tcheboye eza koboya eza kolala etelema biso suki na biso eza moyindo suki etelema moyindo suki etelema mwana mundele suki lala mwana mundele suki lala mwana mundele suki lala mwana mundele suki lala yango mutu atelema na ngwi moyindo nde sengeli akoba kotambwisa mokili malamu ndenge mokili akelaki mokili na ye ndenge akelaki mokili ne malamu tango ifuele tango ifina mene voilà ndeko. Parce que si tu supprimes les blancs de la planète, mais la planète c'est un paradis hein. Sans les blancs la terre est un paradis. Bango siko basali monde na bango na kati ya mokili. Donc, créons l'homme à notre image. Bakomi koyela bino bilamba, bakomi ko sala, donc bino mi kangami bolandi bango na sima. Bakomi koyela bino basukali, ba bonbon, ba biscuit, ba miette, ba yibi bino, oyo ba yibi yango bake sala bozomona, oyo ko sala ozoko ko sala susute, okomba libanda, okomba balabala, bango kaka bakomi ko salela yo soki basali pete. Donc, salité. Bango bayela bino ba poubelle, ba matiti voilà. Pourquoi? Ekoti butu ezoyinda bandeko. Donc yango bazwa tsorata na mibenga papa
nde omoni baloba na lopoto sors cieux. Sors dans le cieux. Yango moi même na lingala tobaka na titi kin na mati mikili. Donc Congo ya malili na mati Congo ya malili na titi Congo ya moto. Nzoka ne biso toza nyonso. Nzoto esalaka na mabele. Molimo esalaka bisika biso. Yango toyembelaka bino bakoko na biso basali na se bazana biso na Kongo ngonga we bakoko na biso likolo basaka. Donc molimo na nzoto ne sengele sala. Sikoyo bango basala nini? Lokola ba bakita na biso basala, lokola ba yiba biso mayele, biso balakisi biso mensonge olandi. Ale bango siko bakomi kosala o ba yibaki. Bosala molimo na nzoto me na lolenge ya mensonge. Po bango bosolo ba kokate po bosolo eza biso biso toyebaki mensonge te. Bosolo ezali mokili. Nde kosala mokili eko ba oke malamu. Bango siko balingi nde bango baza ba materialiste yango mai mopepe moto mabele naba o non bomona ti tolobaki yango toloba te ko ke sala makaka na Kongo ya malili te biso toloba yango boyoka totikala jamais ko esaka te boya nga boyoka nga menga na singa ka mokeli oyo nga na monyo natali sabat baloba oloba ngona ba émotion oui. Même ndongo solo belobel na yo ya se na likolo eza émotion. Mais tala ne ba ko kata biso maboko. Tala sipo mbala ko basali biso tant to pesi ba ko tema bolingo na biso. Ale tala ne ba ko bikoteka, ba ko ko violer ba na biso, ba ko kena ba na biso partout. Baya na ba oyo ya ngai États-Unis ya Angola, ya Congo Kinshasa Brazza awa na États-Unis. 001 monde na verse 100. 100 tata kimbangu. Voilà. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Kolanda français wanate. Ozana mwangolu. Ozana matoi yoka. Na lobaki yango, na zoti kaka lien likolo. Lien kaka likolo wana. Makaba minene zoya kende ko repérer. Ba mi pepe, ba ni, ba mbonge, ba tourbillon, ba kake, baba Si vous suivez de près l'actualité comme je le fais, les Américains, qui sont responsables d'à peu près toutes les guerres sur la planète, sont en train d'être mitraillés par des catastrophes climatiques de tout poil. La France, elle commence à avoir la montée des eaux, des pluies diluviennes, des méga-feux, la terre qui tremble. Solo ezali mokili. Ndeko sala mokili eko ba oke malamu. Bango siko balingi nde bango baza ba materialiste yango mai mopepe moto mabele naba o non bomona ti tolobaki yango toloba te ko ke sala makaka na Kongo ya malili te biso toloba yango boyoka totikala jamais ko esaka te boya nga boyoka nga menga na singa ka mokeli oyo nga na monyo natali sabat baloba oloba ngona ba émotion oui. Même ndongo solo belobel na yo ya se na likolo eza émotion. Mais quelle émotion? Il faut yeba. Mais tolobika par rapport au sosola. Mais ça maloba na biso te po eza penda na négativité. Ba maloba na bango za ngona na tina te. Ya biso ndeza na tina. Donc yango papa o machoro tazwa papa. Do bango bazala ka boy. Yo siko bazui balalisi yo nzoto na molimo no zaka boye mbanzembo kaka boye tala ba video nyonso ya nani ya mwana oyo discipline ya disciple ya bébé JF kaka boye nyonso sala kaka boye po bayebi sa bango il faut tshaka boye ayebi yango la msipe bayebi sa bango te na bisika bakenda okutana po batika bango kana na boye mais yo faut sala ka boye posa debout même molimo la kate. Même si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous voilà. Ce que vous avez dit, vous avez dit comme épouse, vous avez dit code dans la Bible. Bandeko. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc on est bandé ça parce que qui me bat les belles, ça qui peut passer belle. Ce que vous avez dit, vous avez dit comme épouse, vous avez dit code dans la Bible. Bandeko. Moi, banzo na bino pe bakoko bako bokambango esengo na ngai po ngonga oyo
ata babeti maboko te tala lelo yo bilenga bayinde zongi ye tala bilenga bayinde zongi ye yaya moyindo sasumuka moto nyonso akoloba lolenge oyo akotanga kibobiso kibobiso tanga nga bate ya bino mabe bate ya bino na français batangi bible na français la bible dit quoi donc ne bandeli nzamba salaki mibali bela salaki pe passer belé mais nzamba zoloba que la lumière soit et la lumière fit aponi mutu moko po apporter lumière apporter kombo na ye yango bazoloba ki mutu wana babenge na kombo ya Eve mwana mobali basalaki na jardin na poussière de la terre kombo ne salaka dante Ada eza komba mwana mobali eza komba mwana mwasi te. Ada eza komba mwana mwasi eza komba mwana mobali te. Et pardon, Eve eza komba mwana mobali eza komba mwana mwasi te. Muto basala ki na poussière de la terre na jardin. Kombo na ye Eve, kombo na ye Adam te. Évangile oyo sote ya o évangile amé. Évangile e komba ma vraiment la Bible parce que ngana tu es un mater papa pasteur. Tout le temps dans la Bible, papa Gréco David, tout le temps dans la Bible, tout peut savoir une explication exacte selon les Écritures, selon la pensée de l'Éternel. Il y a bon moment, nous avons dit que la table est que nous billet s'abonner dans mon abonnement à ma boma. Nous avons dit que si ma kila na mbeka pour ebik sabiso. Justifiez-moi et donnez-moi une référence biblique pour me dire pourquoi il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Vous ne trouverez jamais, c'est impossible. Dites-moi pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Vous n'en savez rien, c'est nous qui vous avons dit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. C'est nous les catholiques qui vous avons dit que l'évangile de Marc a été écrit par Marc. Et vous croyez maintenant que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu et Marc a écrit son évangile. Pourquoi? Parce que vous croyez en ce que nous les catholiques on vous enseigne. Et maintenant vous dites qu'il faut revenir uniquement à la Bible, la Bible, la Bible. Et c'est pour ça que revenir uniquement à la Bible, c'est revenir déjà à une foi qui sera diminuée, parce que tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. Nous croyons des choses qui ne sont pas bibliques. Et deuxièmement, la grosse difficulté, c'est les dangers de la Bible. Mais papa, et ça vraiment abominable. Surtout Bakimbangis, c'est vraiment là que la banque mawa. Là que la Bakimbangis mawa. Parce que Batali qu'on connaître la vérité. Papa, bisoto kufa pour la vérité, pour mettre la bisoto au sel à kufa pour la vérité. Batongi Jérusalem là-bas déjà la mabélé. Ce qu'on va se la laisser le pardonner. Batongi Jérusalem là-bas déjà dans Kamba. Et c'est qu'on va vivre pour là. Mais biso ba biso Jérusalem ya sika koya, mabele ya sika, likolo ya sika koya. Mais bango batongi de Jérusalem là-bas dans Kamba. Baza ba vrai ba patano. Le véritable Kimbang article la biso Kintoadi, article la biso Kimbangi c'était Kintoadi, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, aimer ton prochain comme toi-même. Yango Kimbango aza koko nanga. Kimbango yo kaza koko nanga. Naza descendance propre ya Kimbango. Bongo o aza na Nkamba siko. Papa, babenye molimo mosanto. Soki molimo mosanto aza na Congo. Congo ikoza la salita nde mwana. Soki molimo mosanto aza na Congo nde babenga ke molimo mosanto. Congo ikoza la salita nde mwana. Molimo mosanto c'est la propriété. Molimo mosanto c'est la douceur. Molimo mosanto c'est l'amour. Est-ce que ça vraiment que batu nyonso no mukili ba nation tout ba mindeli ba nani tout ba yato qui va na Nkamba. Ah, mutuna bango mutuna wana po bango benga au Jérusalem. Pourquoi? Là c'est ça là. Ah, bango faut ba yeba soki ba okoka. Ba ça ba ignorant. Batu balonga ni mapapa po Moïse alonga ni mapapa bango ba mona Nzambe. À nos ancêtres, vous faites honte à nos ancêtres. Mais vraiment, c'est honteux, c'est honteux. Ici, tout est noir, pas de racisme, ni de communautarisme, rien que des images d'archives, loin des ismes. Bien que tout est noir, faut le savoir, tout est noir dans l'histoire, tout est noir. L'histoire est illusoire. Tout est noir depuis la préhistoire. Voilà des images dont t'as pas aidé de voir. Même en fouillant dans les tréfonds de la mémoire. Beaucoup disent savoir que l'humain premier était noir. Mais l'image médiatico-historique empêche de l'entrevoir. Bientôt 2 siècles que leur histoire falsifiée nous... Ici,
t'es noir. On pourrait croire, a priori, que Dieu s'en fout de nous. Dieu s'en fout des massacres qui ont lieu en ce moment à Gaza, au Liban. Mais pas du tout. Si vous suivez de près l'actualité comme je le fais, les Américains qui sont responsables d'à peu près toutes les guerres sur la planète... Allô? Bonjour, Master Boni. Nanga kana sinelo yebisa ba pasteur nyonso ke no Satan kufi ba yebisinga Satan kufi nazo information ka sikoyo to signale ba pasteur batika na bango bondela ko ba matika na bango minyokola Satan sa kufi ne Satan kufi donc tesepele mutatungisa kabiso mutaboma kabiso tapesa biso malade voketo baluki banyao. Donc tokobaluka banyao ya pembe santage. Donc soko moni nya wazali pembe santage. Yebake nizaba sataniste. Moto moindo azabo moi, mabelenge azabo moi, baongani na ye azabo moi. Nyonso azabo moi. Yemza pesa nyonso partout. Voilà, nana kodisa liwa. Est-ce que yozo kanga poko na yo na kindoki? Mais nana afala munduki. Munduki ozomona ngo tesa kindoki. Ezokoma na misu na ozomona. Donc, bazwa bino ba pasteur bazo se koma molimo, kundala molimo, kundala molimo ozomona te. Eza le kuta. Ce qui n'existe pas n'existe pas. Pour ce qu'on a yé na munduki to omona yé ndokiti. Oya yé na nini na mbeli to zomona yé ndokiti. Yango wana ba na ngai ba ko yuza bino te, ona ba na bino ba pasteur wana ba sala donc ba colon ba ko Roma na ni na conférence de Berlin na bango ba sala Satan na diable. Et dit diable na Dieu. Dieu n'a pas une situation de domination internationale européenne unie. Parce que bazaki unie na conférence de Berlin pour ba sala ba endormir batu na kombo wana ya Dieu. Bozomo na te bazo ba nokaka paradis ezali eza wapi tambola ozongi na basinga ndenge ni na bete il faut ezala makambo na mona ki na butu papala na media limisa to babaki na tanga lisusu te ba ko bisa riche lokolo na ke classe na mona efe yango alors maman na bande ko nyonso ba telemi ba sauter ba lobi papa paseleki yela biso mbongo na kaka lelo mbwa azoya na mbongo na munoko azoya tout système na kiti esika na fandaki akomi na mbongo wana ati yango likolo ya makolo na ngai bango basala kani bango basala eloko te bakozwa batio na Facebook na réseaux sociaux batio na réseaux sociaux na Facebook batio soki na Twitter batio na nini chat soki nini batio soki na WhatsApp soki nini batio na bakini bango batio yo kaka yo kanisa kisi bakunda bakala ba mono bongwani bakoma mona yo kaka ekomi yo mais eza nango bango te yo saka moto emata eza le yo ale l'église bazo yo moto ekita ale ba opesa ba bambongo bazokanga bango te soki bayaki po batu babika pona nini bakuluna bakome bele pona nini bakopera na ba politicien David akomaka mutu Moïse a vraiment comme merci pour la like, merci pour la partage, pour partager. Mais par contre, nini? Bazo sala note ko batna banga bika. Bazali sikoni. David a vraiment mutu na nzoto. Nani Moïse a vraiment batna na nzoto. Mais par contre, baenda toko bunda na nzoto. Toko bunda na nzoto. Na nzoto bunda ningo. Nzoto oyo. Les amis temples ya fiantonton. Mais si vous ne remettez pas du partout, on va dire passer. Yo koye babongo. Oh, ni partout. Le papa ko sabi so ba yuda. Boteka batu. O ngana juif. Juif ani. Ya fiantonton. Moto e mata, nguya e mata. Bolingo e mata. Wanya mata, disialeme mata, combattre la main mata. Voilà. Yabango ekita.
na se ba ko katsone ale ba mo bomisa ba mo batu ba te ne mo bino ese mo bino ale kende bete la biso boy kende boy Michael Jackson Michael Jackson kende bete la Free DC Michael Jackson kende sa pa na Free DC o mo ite to yebani parce que Michael Jackson na ta wana pe kaka le ba osala ba oyo bazi ba tete ba ona ba TV ba réseau ba nini ona réseau sur de l'alité partout par Michael Jackson tant ba okende blé ba zo yiba ba coton ba zo yiba o esengele sanzoto ya mosuni oyo ba zo yiba ba anda ba zo kangela ko biso to ana kisi makatisi yo za makasi oko ya bazali ndenge kera mazabo ba ko pomper lo ngogo yo akufika ka ba manane ba ko maka ale ka fioto soki ngala ngala kufa tanga na boti ngamboko na bota seki bana ba boti sanga me mwana ngoko pifo nguya na leli ba ko na biso ba ngabo so ko na biso vita kipa mama kipa vita tata ya kimbangu na leli na boti soki na ngana kufa nde wana ko balinga biso akenda ko hospital bato ya ba science wana ba passer wana be 50 o basala ki la réunion na bango o bakanaki ko bakalo ba nzambe la biso beti ye nzambe la bina beta akaka mais na kasa bilo ya komaza la na colère ni chanter c'est bizarre c'est bizarre bozo ko de la nzambe la bino bozo ko de l'ennemi signification wana balobi so ko ti sikonde ko tala yango moindo zonga nanda ko moindo azwi makila wana batango na mutu nanga azwi dra ya pembe afilinga kileloki nakomi kuna nakutango moi makasi et ezalaki zamba nakuti na zamba namoni ndako te prince te mutuka te zamba na basa makila na nga na simbi naozela satango azalaka forme ndako ya ndenge nini sharufa yebisaka nga monaka ye mobali boga eske akoya kaka bongo je ne savais pas ekomona liboso na nga bato bazoya il y avait 2 personnes na tamba moko mindele mibale mindele moko ya mwindo mindele moko ya mobali na mindele moko ya mwasi. Donc il y avait un homme et une femme, mais tous qui mindele bazoya et puis pe ya usiku ese bino komilo bandenge ni kasi bokonzele mate pana sote tango tata kimbanga zolo bakokeba na batu oyo mingi bakoma kiteti ko baela ki bango bilamba bamona na bilamba na Afrique te bamona kaka ba mafia bamoni bibaeli ba kitalatala ba mitali bakosa ni biso moko toza original kitalatala tumande kotala na ba mai totala na ba donc voilà makambo ebele ezali bafoyo kasi tata kimbango te boyoki te balelaki yango baokani na bible ntango bamoni ye bakangi ye bato ya bosolo mpe bayebi ke tata kimbangu abanda oloba biso bosolo alingi bolamu na so tala nde bakomokata biso maboko tala sikoyo mbala moko basali biso ntango topesi bango motema bolingo na biso ale tala ndenge bakomi koteka bakomi koviole bana biso bakomokenda bana biso partout. Bon, on est en train de disparaître. Ne dites pas que Dieu ne veille pas sur les bonnes âmes. Dieu va faire disparaître et d'une horrible manière les blancs. Oui, je suis blanche, mais je veux bien disparaître si les autres blancs disparaissent. Je veux bien, parce que si tu supprimes les blancs de la planète, mais la planète c'est un paradis, hein. Sans les blancs, la terre est un paradis. C'est la mort. Aujourd'hui, tout le monde est bon. Ma savante. Ayo. Mami. Ya makanda ayimba soso elelie moi ebimi bato bakomiko lamuka.
USA. Sister. OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.